Kanga Dadi, et na solo ya bien. Merci de partager l'émission, ce que mon numéro, si vous avez abonné, ne bisotez, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni, azalaka moninga na bino pete, depuis kala. Azalaka moninga na yote ya? Moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien, kende kaka na chaîne YouTube ya tolobe la vie, ya yemoko papi geni, ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na solo ya bien. Bonjour, biso tokoti. Soki ope okoti, salanga ndenge tolobaka, zwa kiti, vanda, po ya koloba ezali, toleki apoto solola, toujours à travers Kanga Dadi, coin, émission Oyo, na benga kango émission amikolo, émission ba responsable. Soki olukaka responsabilité, soko linga koko ma responsable, landaka émission Oyo. Oyo émission mikolo, ya bambuta. Na sengi na mikolo tout obolandaka émission Oyo, soko ebi koza mukolo, partagaka émission Oyo. Partagez. Parce que ma message au bimaawa, heure moko, même biso moko, tous en compromis, développement, tu peux si selon les développement, maman y les yeux la développement. Voilà. En tout cas, merci. Nabino nyonso ba oyo boza ko memela biso en plus. Maman aimé merci na yo. To ben na 2025, moi ba modification et za moi epelé déjà les amis, yango bozo mona même to de vie bo mona moi tiens pour moquer parce que modification za moi epelé na 2025. Dans 2025 tonto ko tango pena na vibration mususu. Et puis bo mona bino moko, je crois que koloba mingi mbanga pasi mais 2025 les années année oyo ya. En tout cas, surtout pour mataboité, tout ça, tout droit. Voilà. Donc, merci Nabino Baoyo Oza ko benga biso. Merci na Ozo Tinda Masolo. Il faut continuer ko Tinda Masolo Nabino po eteya bato misusu. Ebele baza ko Tinda Masolo. Lelo, les autres beta lelo ndeko yemoko a autorisé biso lobi tia voice nanga. Tia voice nanga. Donc on a tia voice ndeko boko yoka bino moko makambo zolo ba malelo, c'est grave. Mingi na oka ngo pa basi. Mais lelo mobali ye moko or ça pe mibali pasi makambo ngo. Déjà avant to banda, moi partage ça moi bien. Vous partagez la Kanga Dadi, tozo senga na batu. Naza ko insiste ka bo partager parce que je sais pourquoi. Batu biso ba na besoin mateya, batu biso ba besoin ba émission ya boyi. Mais bazo soit grâce ou anati. Ben monsieur combien belé na ba réseaux sociaux. Mais il y a des émissions et des émissions. Émission mususu yo mo bi non oyo faut otala ngo télécommande faut za rapide mais pour na faut pas tant. Mais ah on a Kanga Dadi otala ngo calme. Na muto to ngo otala ngo na ye. Yepe ye ko tunde na vo azote yama. Alors merci de votre partage Nabino. Nous avons un partage Nabino. Tout le bagage à chaque fois. Ah, tu en as besoin, il y a 10 personnes. Tu en as besoin de 2 personnes. Oh, bah, comprendre. Oh, bah, yama. Oh, bah, simba. Oh, mitema, oh, touchami. Pour à travers mes missions, on dit toujours sur mes missions, monsieur Yasikeza Koya. Voilà. On va dire toujours mes missions avec Belé. Oh, tu tirer les lots. Ça m'a fait un peu pleurer. Non, on va y passer. Et tant que mon tour, on va y passer. On tient la bino voice. Pour Landa voice, on a boké binos tout après tout zonga pour te développer. N'engo zo mon nga bo c'est pas du tout c'est parce que nga de la monio de na bi ki yo zo landanga na komisi nzambe yango no mo na sengi na yo parce que lui yo oza compter parmi ba vivants. Essaye juste de partager l'émission. Ceux qui n'ont pas abonné na biso abonne-toi. Beau s'abonner, belé, beau s'abonner, Nato le la vie officielle. Parce que 2025, en tout cas, tu sais payer Sabino. Tu ressens tout 2025. 2026, tu évites, mais 2025, en tout cas, tu ressens tout c'est payer Sabino. En tout cas, tu es bon. Pour payer ma mousse, il faut moi repos déjà pour tant 2025 et Banda, repos les a soutien. Voilà, Washington, merci.
Jeannot Dibols et Kums. Toujours, mon pote. Émile Bamba de Zurich, toujours. Hein, Émile Bamba de Zurich, Kwenda Futuka. Merci. Nagérie Moma Canada, Didier Big Up. Voilà. Donc, nous avons partagé. Na tiens la vidéo dans voice, boyoka voice, oyo. Après voice, on va essayer ya ko développer sikoyo masolo na biso. Bolanda. Bonjour, le Papi Gen. En tout cas, na maina miso nazo tindela yo voice oyo. Nazo ki numéro na yo na émission na yo salaka ya Kanga Dadi. Nana problème oko un peu très sérieux. Problème ango izo zengisanga kimia na ba tension komi penza komatangai. Problème nangeza ke na zana mwasi nangai. Tu meli to sali penza ba mbule belé en tout cas mwasi wana sunganga makasi. Tu meli na penza mais zana problème moko pendant batant to sena mwasi nangai. Mwasi azobota te. Le quoi azobota te famille nanga pe bazaki au courant. Mikolo bazo benga ngai bazo tungisa nga na niveau moko kutu koyeba te na kabonaka na mwana mwasi wana. Et puis itango pe to solo la ti na mwana mwasi oyo to vivre na yo comprendre mwasi na nga yo comprendre que famille nanga bana posa nga na ni eto kabona po azobota te izo déranger nga makasi penza. Donc yango moninga na tindi le voice oyo sungangai na ibetini na sala po mwasi nanga na lingi mingi to nyokwa mina ye asipotanga na batango ya pasi batango nyoso ezala pasi bisengo en tout cas azala na ngai tozala ensemble poka azobota te libota na ngai bazosepela te babino et obligé il faut kaka to kabwana naye funa na tika ina kwa mwasi mususu oya ko botela nga bana babino bazipsanga no âge nanga komi avancé tisiko mwana zate bon so na nika mwana mwasi wana azana ye komba obota te quoi. Donc nga pe côté nanga izo déranger nga tellement izo déranger nga makasi naza penza affection makasi na mwasi nanga nazo ebate en tout cas na sala nini tant na tala émission na yo komona ba biloko oyo zoloba ba solution yo pe bato musu ba zo na nzela ya émission na yo yango omoninga pe na bité na zo numéro na yo na tindelo voice oyo po peut-être na nzela na yo pe na ko sungama na zo pe idée na sala nini po epai na nga penza na ebate na sala nini mailange suki na ebate na sala nini en tout cas Papi Gen, s'il vous plaît, Sungangai, mes bandeko, balanda l'émission, ou soit l'émission, s'il vous plaît, Sungangai, et na commentaire na bango, sur na tangi, na ebani na ko sala, pour na mo penza, naza confise quoi, tout mais na ye, ba 10 ans kalaté, donc, ba ne belé tout ça, mais ti lelo, talakaka. Donc, mawato, Papi Gen, Sunganga penza, Sunganga, nazo zanga maloba po, makamama komi batanga ba tension bona ko kufa pamba na bamboko yo moyibika ndenge ezalaka so ba tension ça trop élevé comme mangai alors famille ba yeba yango te bango posa na bango kaka na bota siko na bota na nani ezala pe bien bota na mwasi oyo mesala na ye mwasi olingi mingi po na souffrir te quoi siko mwasi oyo nalingi mingi azobota te famille pe côté oyo batelemi babino il faut na kabana na ye po azobota te ngai na ibite na sala nini en tout cas na ibite bakabana so mo so bota te bakabana ga na ye ezala obligé so mo so bota te faut kabana na ye nga naza na estime makasi ya mwasi na ngai na lingi mwasi na makasi donc sunganga penza sunganga à travers émission na yo sunganga penza afin que na ibale na ko sala po ba na nga penza maile sili quoi maile sili
ponge sili donc on a la soukimiate à tout moment et puis mikocho les canaux tu remarqué hein na yemo mona moi si nanga na bima kita na zongi boy aolela tu nyozo la nini mais avec ça ngate peut-être quoi ça pour ya makambango ya muzo mona hyper ya komi na ba souci en tout cas ndeko gagne sunganga s'il vous plaît sunganga na nzela émission no sunganga na ebandi na ko sala peut-être moi les kanisi moi malama ko ko utala na nzela émission na penza sunganga s'il vous plaît merci. Ok hein? Bon ndeko merci ndeko benga ngai je crois que bon yoki raison et appel na ye o ya benga ngai ça dit manto solaki na yebisa ki est-ce que o kotika voice alors pas de problème non est-ce que na ko balancer voice non pas de problème alors ndeko loka liboso déjà na meka ko fongola ngosuma muke basali moi bambula na mwasi na ye je crois que yo pour la tam soko zape na karo yo ba umeli presque 10 ans mais tilelo nzambe nanu a visité bangote nzambe mtapesa mwana tilelo nzambe nanu apesi ba mwana te et ça dit que famille ya mobali bakomi koloba bakomi mo koloba moi trop que voilà va vendre kaka zana mwana te azobota te nini ya lo bien peut-être yo pe ozana ka yo peut être makambo si comme là yo na vie makambo eza mystique quoi donc bref ndeko akomi ko remarquer moi si na ye et comme soka bimi soka zongi moi si ça triste er moment moi si aolela ndeko sali tout au fois sala pour moi si na ye pour tia moi si na ye calme pour c'est-à-dire assurer moi si na ye que non tété nazana matozali mais moi si elle arrive plus à supporter parce que et comme ko bimana monoko bandeko une fois un téléphone à osola mais quand le téléphone pembeni ko wana mamu ya bisenga moi si ayokaki ndende on est moi zo yebisai mais si ko yo pe j'ai pousse à nate j'ai pousse à nos arabes c'est pas normal alors problème oyo toyo koloba kanga dadi na biso lelo toyo kolobela sur lisolo oyo ndeko mobali ils ont salarié passi azomona d'abord 10 ans au bavandi ensemble na moisi naye donc ça va faire les 10 ans presque au bavandi ensemble na moisi naye bakabwana kakaboye ils ont déclaré azoui baté vraiment à sala nini et puis yemoko azana bolingo moisi naye alors à Monique Kangadadi, à tout le monde, mur y a lamentation. Ndekolo wa liboso nako répondre yo avant peut-être pas le bas. Nzambe ako sarate. Moni nzambe ako sarate. Batumsu ba lobaka abakuk. C'est-à-dire place où on doit le nzambe. Pour que le nzambe place musuti telemaka wana. Telemaka wana nzamba yebi nzamba sali mutute na mukili oyo po aya ko souffrir nzamba sali mutu mukili po souffrir te donc ndeko nanga yo telemaka wana nzambe ka oyo sambelaka il va te visiter et puis na webiselo ko moko nzambe asalaka soki mutu akomi na suka po lokumu fezonga pa na ye nzamba aka osala soki mutu akomi na suka ça veut dire que espoir réel sauté mutu torma au pena en tout cas espoir réel sauté toyebi en tout cas maladie au pena mutu akobika sauté
Dès que vous avez la kaka, toyoka. Place Nzamba a sa force, c'est lui le créateur. Yende mutape saka, mupesi na tout. Nzambe wana. Donc, ndekonanga, yo zola nanga tam soko zala na ka oyope. En tout cas, yeba déjà que, en fait, na rappelé déjà que Nzambe a salaka na temps ya motuté. Nzambe a salaka na temps mutakomi na suka. Et puis Nzambe a kosala tangu bakomi koseka mutu. Oyebi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit bato bele bazwango lokola neti eza ba poème neti aka maloba. Bénédiction Nzambe tango yaka yozi la tamso mwana. Mais moi tam ozi la tamso mwana moko, moi tamso moko 4 mapasa. Et puis bana wana bakozala différent ya bana misusu. Bon bana ba uti pena direct pa Nzambe ye moko. Et puis, donc, nous avons coupé ce que nous avons fait. Ndeko. Combien de personnes va témoigner Azala Mwasi, Tovandanaye, pendant boye, mais les loyaux, Mwasi Nanga Bota, le Tokoma na Bana. Banda que Belozo Mona Awa, na poto Awa, et c'est moi la rate. C'est nous raté pourquoi? Parce que nous avons gagné, sur une mais nous avons chose à la Sengo. Pour Yosko Rosani, Yepsama. Zane Sengo, maman Ozola Nangaï, si vous avez un problème, Oyo, papa Ozola Nangaï, un problème, Oyo, Zalakane Sengo. Parce que c'est Dieu qui donne. Moutamokilité, nous avons coupé ça. C'est seulement Dieu. Et puis, il y a des gens qui ont logo tambongoti. Ils ont pesa yo mutu. Donc, Nzambe muta pesaka. Karamaka na Nzambe wana. Comment batu misusu ba témoigner? Pourquoi batu misusu ba témoigner? Pourquoi pas yo? Vie na yo pe faut la sujet témoignage. Nzambe ta mususu po pesa yo eloko. Oyebi eza na ba genre ya bato misusu. Avant de recevoir quelque chose, il faut souffrir, bazali. Musu mona, boine poto nzela moko. Mbalomo pa azu mukanda ngunda kutu. Pa akote pe wazu pe nationalité. Pa komi pays komi fixe na boulot moko, azu CDI na boulot moko. Pas bengisi pe batu boyaka na nzela moko. So yeso mundi wana bado banga Nzambe na ngai famille ba koloba nini bana quartier ba bani to quartier moko na master to yana nzela moko. Non, zela tour na yo ko précipité te. Zela tour na yo ya tamu tourne go ya. Tant sous na muto yo bandaki ko envier yem to bandaki ko envier. Si seulement si vous gardez calme na yo. Et ça ba genre ba race ya batouana. Ça dit bateau ba souffre qu'avant il y a obtenir quelque chose. Et ça dit bateau yo Nzambe ne yemo d'Alexa ba on ba preuve wana. Nzamba ou lekisa yo na ba preuve et belé yo po yebiti. Au monde a raté que nous y a eu Simba à Karate. Pour Simba, il faut soit temps. Au monde Nzambi. Donc, ça dit Nzamba zo mekayo, Nzamba mekakayo partout. Batu combien boyana bango awa na poto. Combien bazwa mikanda. Combien boyana bango na poto, combien ba stabiliser vie na bango. Et pourquoi pas yo? Tanayo Izali. Ndekolanga. En tout cas, j'avais beaucoup à te dire, mais on a yébissio. Et ça que, kokanisate ke nzamba, so kokanisi nzamba bosani yo, yo kanisi
ndenge zo vivre wana o vivre ndenge wana hasard pe mes hasard c'est-à-dire nzambe muta visiter ba pe mabatu yemta contrôler ba pe mabatu tout so muta asu na pe maté c'est-à-dire ba bengi ebembe donc c'est-à-dire nzambe alongoli pema de lokolo zo pema boye lokolo za ko lamuka ozo yoka penga c'est un espoir ane oyo oto za ko banda oko témoigner moi mission to ça oza église sans bible Matthieu sans bible moi mission oyo kanga dadi na lobi amu na kombo ya nzambe osaki likolo na si tango zolanda nga na sengi eloko te na sengi yo osala pratique moko te zalaka sincère na nzambe ani oyo otémoigner sango na yo ekobeta bango na matoi oyebi ya tala moyeba biso oyo to ba sujet de ba témoignage la biso ba papi geno to ba sujet ba témoignage so na yebisi yo boye ndima 2025 oloba na landaka mission moko boye ce qui vraiment on a problème on a mission 2025 nous allons visiter puis on peut ça yo oyo moté Manuel Lingaka omone longia mwana na yo ozo mwana 2025 quand date lelo le 18 décembre quand date lelo je sais, ça fait mal. Mais, calendrier, tout programme, tout calcul, nabiso, Isa, ou nzamba zanangoti. Nzamba na calcul, ou yaye. Mais yeba nzamba yo kagayo. Ano vraiment, zalaka droit, zalaka place aux aïe wana, temara wana, Dieu va te visiter cette année et tu vas témoigner et tu verras la main de Dieu. Nous assure que ta vie est comme un témoignage pour les autres. Alors, nous avons le biso ya mwasi. C'est-à-dire, mwasi il y a frère ou autotika message. Maman, sois forte. Zamakasi. Je sais, ça fait. Eza une étape mon côté oyo l'équipe étape oyo na douleur étape mon côté oyo l'équipe étape na douleur je crois mon na sa émission le ba magamu susu neto le ba neto kina non mais oyo eza un peu exceptionnel hein. Eza une étape mon côté la douleur oyo kokanina douleur oyo bato ba yebité étape oyo les étapes moko ya kosakana te so pour meki outa ba souci aleki soko compliqué yo davantage quand notre ebisa obali na yo je crois que a to le bela a des sujets to fongola on to le bara chaque fois awa ba te bele ba comprendre raté neti boye o ezasko mateya te o ezasko mateya c'est-à-dire ezui kanga dadi ezui o ezuye so que ezui na ndenga bien akera na ndenga bien so pe ezui na ndenga mo boyo mo mto yeba neti na minito mambo to loba to lobela frère o te na sœur na biso oyo ba que bele baza awa na mabala na bango ils ont des problèmes surtout problème oyo ya mabota ça fait très mal. Alors maman n'a pas dit ça, on a dit ça, maman ozolanda nga. Ndenge ndeko wana a témoignaka toyoka masolo ki na bala na mobali nanga ça fait des années malako bota te kutu babandako tango bakomi ko critiquer yo tango bakomi ko finga yo
eza place aussi ko nzambe il faut la kisaki yende nzambe kolela te ebele pe bazanga patience ebele patience esi la bango moi si amoni déjà que no ba famille mbele ba molo ba boye moi si abino nakangi biloko nanga na kei te soko sali bongo se ko yibi pe nzambe te se ko sambela kapete parce que c'est Dieu qui donne et puis nzambe ayebi exemple ebele pe sama na ba bible wana soki ba Sarah soki ba nito to kangote ana soki to yoka biloko wana beaucoup des exemples pe sama na bible muto azaki bo muto azaki nzambe asalaki mwasi moko te po azala ekomba azate mwasi moko ekomba azala te nzambe la asalaki mutu non nzambe la asalaki mutu azalaki toujours na projet ya malamu pona mutu nzambe atika azala jamais na projet mo ya malheur pona mutu donc maman yebake nzambe wana oyo asalaki yo akolinga jamais baseka yo sadi libala pena ekufa nzambe nga na beleli yo libala oyo penza ekufa kaka pona mwana esko nzambe oza wapi pokota likambo ba mama oyo pokota likambo ba papa oyo nyonso bazolanda nga Zambie 2025 visiter mabota oyo pona nini basi baza kolela boye nzambe kolela ya basi ozoyoka te mabe nini oyo bango basala mabe nini oyo mwasi oyo azolanda ngai asala oyo koyi kolimbisa ye te mabe nini ye asali nzambe ekoki kolimbisama te mabe nini ye asali yo nzambe yokela ye mawa akokima lisusu wapi nzambe soki epai na yo te nkolo akokima lisusu wapi nzambe yokela ye mawa yokela ye mawa na bandeli yango mabe nini ye asala nzambe ekoki kolimbisama te mabe nini ye asala yo nzambe yokela ye mawa akokima lisusu wapi nzambe soki epai na yo te nkolo akokima lisusu wapi nzambe yoka mawa nzambe kitisa mawa na yo émission esalinga pasi makasi nzembo na yembi yango na mawa na motema nzambe yoka mawa kitisa mawa na yo mabe nini oyo mwana mwasi oyo asali oyo asala yo nzambe okolimbisa ye te obimisaka moi mpona bato nyonso ya mabe na malamu donc ndenge opesaka moi wana c'est-à-dire bato tu baa na droit moko mpa na yo alors nzambe kitisa mawa na yo likolo ya bandeko na biso nyonso oyo baza na problème ya koconcevoir pesa bango bana 2025 ezala ne nzambe bato bakoseka te parce que na problème oyo eleki wana eza te nayoka quelque part mwana mwasi moko bandeko boyokanga très bien bandeko basi boyokanga très bien mwana mingi ezala bandeko basi bazala nango aza kofinga moninga na ye ekomba bota totala yo
Abota yo tala ye yonde nani. Et pas na ye oza nani. Tu représentes quoi? Pour le banaye, ye abota total ye. Te. Soki okanisi ke yo lokolo si obota. Oyi bato bele ba comprendre te. Tala nzamba mystique quoi. Yo ba ne to sambela, to sambela. To bata masume to sambela, na ndinga bien. La vie continue. Ba génération biso toza ba ça dit tobota mina ba génération ya biso. Il y avait aussi génération, il y a ba parents, il y a ba arrière-parents et puis ainsi de suite. Gen kombo na biso ya gen oyo. Ngam banda mota. Vous comprenez? Ngam banda mota. Moi aussi, j'ai mes frères et sœurs dans la bango. Mais tozaki na baoba na biso. Jacques Gen. Appelé Manakimia Bisikazani. Mais Jacques Gen, azaka na baoba na ye. Omoni hein? Ah, on a besoin pour le bateau bofinga bateau. Obofingaka. Génération de génération. Génération type en abisolelo. Alors, kokansate que ceux qui yo aussi au boti bana na yo basi bakoli aussi ça ko bota nde il faut seka batona ba botiti. O msofinga ya mwana bota bana kizengi bana bakizengi non. Te ceux qui au sala yango. En tout cas, il faut se confesser. Soit pendant temps, attends une semaine, c'est un mais pardon. La prière, nous le baganzam, mais l'immissaire, parce que génération na yo, nous avons pas pebana, c'est-à-dire génération nous ont continué. Yo comme on a rien na yo suki, génération nous ont continué. Ozo lingo tika. Et belé makambo bato bazo subir le temps que ça barrière parents na mama comme basala ndele loyo barrière parents bon peut-être ba sekaka bato miseso obota mona kizengi bota mona longi mabe mais tango biki nzambe nde muta pesaka. Nous sommes créés na image ya nzambe. Créons l'homme à notre image. To sala moto na lolenge na biso. Donc, le quoi toza ba ekela mo ya nzambe. Le quoi tozali ba semblable ba lolenge ya nzambe. Ça sert à rien bofingaka. Bato bofingaka bande bonanga bosala ka erreur grave. Mabale belo zo mona awa. Mundumso mona gaye azo se kakaka. Omo na pas lati mo lamba na ye. Bato be baza ba problème. Bandako. Yango no moni bandeko. Bokanga mana nzambe ya solo. Kolemba pete po mse za mona ah. Na ebite na sambela ndenge nini? Na ebite na sa ndenge nini? Nzamba zali. Nzamba ukolela na yo. Dieu va te visiter. Et puis tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Nzamba ukolela na yo. Voilà, ça fait très mal. Il y a Yoka, Boni Makamususu. Et ça remonte à la test il y a Covid-19. Et c'est désagréable. C'est-à-dire, ils ont un sens, quoi. Ce qui moutou, par exemple, na comment na ba difficulté ma casse ya komata ba avion, c'est-à-dire sur la matière avion faut na za la mine na première classe, la first class. Ce qu'on est avion on net par exemple net EasyJet na mata ngote.
Pour nini, si on a bien expliqué mutu comprendre te. Pour na matin on a sala na ba malaise liko. Mato ye kanga manga neti na film. Normalement son nom avion neti va envoyer ba Transavia na matango ba Air France wana pepe ne mefona zala moi liboso. So na anaka na sima kaka ya ba paka wana na ibisi yo niveau matoi na ni ozala boucher. Donc une fois na ndokinde ndoki Italie je me rappelle na sala malaise la puisa na ba téléphone na si pour eleki. Donc, pas si wana o esala kabatu, le nangana loba. Soki na ne komela yote, c'est inexplicable. Moi expliquer mon tezati, c'est que non, au monde de zabo, ya wana mona bi kofinga mutute. Batu bazana ba problème très sérieux na makambo yo. En tout cas, bande konanga, il faut jamais de la vie au finga kamutu. Oh yaze combat, oh yaza boye. S'il vous plaît, na sengi na bino, s'il vous plaît. Mais pour la kosuki ça, ba papa, ba maman, bino bato boza na problème. Na ebisi bino boye. Nzambe aza mwana ya mutute, nzamba bota mapa ya mutute. Nzambe pas za mututa pesi yo promesse. Oye kokisa matete nzambe soka lobi alobi koboma libala na ote parce que nzambe na alobi loba suka te pona vie na yo koboya mwasi na yo te po bandeko yango bandeko bino boye ko makambo pona nini vraiment bo ebite ke no soki mwana mwasi yo bakabona mwana mobali yo mwana mwasi yo bakoko kufa bo ebi yango te. Yo kasi kovanda na mutu 10 ans et ça facile et puis ba kabona pona nini parce que ça dit aza inutile la société ba kabona pona nini parce que hier akobota te. Ah mais non, vous êtes des méchants. Et on aime ça battre belé soki bande ko basi soki okwei na belle famille oyo ba yebi quand même nzambe. Pour belle famille, bah, Nzambe. Baza sujet à Mokeri na yote, baza sujet à Mokeri na yote. Belle famille, bah, Nzambe. Au contraire, bangonde ba komi ko sambe la pona yo, ça dit ba lati fardeau na yo. Bango sambe la pona yo. Pour abil ko ni mo epelsa moto, ça dit na ba ko sambe la na bango. Ni ça la kiri. Nzambe ayoka. Mais bino comment? Bino belle famille. Beaucoup de menacer même. Ndeko na bino. Beaucoup même si na bambwa kela. Moi suis que la soit ba fête, c'était moi suis soit propriété, moi suis fala ça. Donc ça dit aussi ça moi suis yo sentiment à vivre. Ah. Est-ce que libala soki moi na zate. Libala ozate. La toute question. Est-ce que tu seras botité, tu vas vivre? C'est-à-dire que tu as privé quelque part. Donc, tu as privé, il faut que kaka. Et bon, ce que tu as qui m'a servi. Il y a solo, il y a vrai. Tu as plein qui sang, il y a vrai. A décidé de dire non. Na consacré finalement pas Nzambe. Na obota na ngati. Na sali sacrifice pour Nzambe. Basali, bakena qui m'a servi. Bakota pété, basali. Bafifara te. Yo kotia souci na yo, comment tu souci na yo? Na obi so za besoin moi en 2025. So la émission au témoigner. On a peine na kombo Yesu Masia au témoigner. Mais kolata ka souci te. Nzambe pe asalaka na désordre te, nzamba asalaka tango na kimia. Kokaza te sozo lela, nzamba yo, nzamba te. Kolela na yo koki, kolela alisu te. Zongela kotia ba beauté na yo, zongela kozala propre na yo, zongela makambutu. Okomona nzamba o visiter yo. Ba o ba visiter wana bazapela batata na bango mama na bango bazapela bakombo na bango bapesa bango bakombo. Yeko moneta msusu Emmanuel, yeko moneta msusu Mami, yeko moneta msusu bazala bakombo na bango nzamba visiter bango.
Donc yo pe oza ndenge moko na bango oza pe na kombo na yo obotema pe pa na mutu. Donc nzambe ndenge kaka sala ki pa na bango ndenge ko sala pa na yo. Soki ondimi tia commentaire madame. Et c'est fini. Longola souci. Ndeko yo souci ezali. Yesu mwana nzambe. Loboko na litama ya nini. Nzambe azali. Nzambe azali. Hein? Nzambe azali. On limite nzambe pourquoi? C'est vrai, dans le nzambe tu misusu. Nzambe pesaka bango toujours. Donc, ça dit nzambe ça exprès. Nandenge na yemo ate. Oazoki mukanda par exemple. Wa ya zudo ki o lo wa mwana ngai yo, wa mwana ngai. Bana nzambe balek, nzambe balek sa bonne la tribulation. Ça dit nzambe zo tamiser, oyiba tu misusu. Nzambe sa makambo na nyos tu, asala ngo pambati. Mutu mo asala mboka mo kangami nzambe ngai, nazana minake na ba mikili. Tant mususu na tango wana zo lokola mikili, soko yaki mikili. Omo za boga, oza nini, okota pa ya côté moko ozi maladie. Facile. Mais tellement tu es bagaté, nzamba bombi yo quelque part, na mboka moko nzamba habité Vanda Canada di batala ngo hotel mati Vanda. Nzamba pandisi yo wana. Pona yo bi te. Nzambe ngo bena ufinga kaka na fingie kaka nzambe sko ariye wasika bia tala petio yo petit so comprendre te nyazo longola makamo bu sans le savoir ndeko mwasi ona ndinga ndeko mobali ko boma libala na yote pona makambo wana. De toute façon to yaki biso moko na mokili okozonga pe yo moko na bana ngo ba otikala ezaka ba devoir au faut kokisa mais na bana ngo. Mais rappelle-toi aussi que nzambe atindaka moto azala stérilité. Nzambe la kasali mwasi mobali alobi multiplier la terre. Botondisa mokili oyo. Bongo sikoyo yo multiplier la terre wana yo kozwa ote. Il faut zo na kombo na Yesu. Dites amen. Mon amen na solo na yango. Ko esa bino na le ba amen. Pesa 10,000 you the crazy. You are closing. Bon nzamba sala mutu fo muta pesa nzambe mbongo nzambe mo mutu atonda na bomengo ba bomengo tsena bomengo. Ye moko bomengo nde kombo na ye. Nzambe kombo nyo street. E bande pesa wa kombo na ye bomengo kombo na ye. Ye kaka ye. Mbongo kombo na ye. Ah, révélation. En tout cas, merci. Nabandeko Bolandingaï. Faut qu'on soit rappelé souci. Il y a qu'à prier aussi pour les autres. C'est important. Na place au monde où nous allons souffrir. Au lieu de se cailler, soit souci, il y a qu'à prier pour naïe. Et aux amala momingi. Longola makanisa ko finga ka bateau. Vie et soukité. La vie continue. Bongisa penza génération na yo. Bana na yo. Bongisela bango nzela po yo koza asute. Kokatate soso boti ngasi na boti na ngesili. Bana wana mwana nelo mabe, mwana na bota bana bakizengi. Tala mama bakizengi. Donc, c'est-à-dire batu bazangi ki bomoto en fait. Yo bota makindengo wana kasi na nguya na yota. Nzambe pourquoi ça la makamuna yi. Merci Nabandeko Bolandi Biso, restez connectés sur Tolo de la vie officielle. Merci de partager l'émission et merci de liker. Si vous abonnez à Biso, abonne-toi. Yo grande passe pour la baninga. Si vous avez la passe pour la baninga, Zamba Opambola yo. Tout ça bon. Kanga Dajo. Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai
napesaki yo bonzenga papa olanda bamote basabanzambe te bashakre nasala yo na nzoto na yo bajaluma wa te bajaluma wa te Sala